ndenge kaka bo préféré yango Mag FM ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Et comme presque fréquent na chambre basse ya parlement élu du peuple bazali ko s'en prendre na bureau de l'Assemblée nationale la bolandelema. Trop c'est trop, président. On n'est pas dans ce pays pour accompagner les autres. Non. Honorable président, grâce à vous. Maintenant et puis on conclut. Je vais conclure, président, s'il vous plaît. Honorable président, grâce à vous, on vous avait appelé pour quitter Kavumu, pour arriver ici. C'était les jours que les rebelles avaient envahi la ville de Goma. Nous étions venus à Cargo, plus de 10 députés qui sont ici dans cette salle, président. Je me souviens. Mais ils prennent des jets à tout moment avec notre argent. Est-ce que c'est normal, ça, président? Le président, le 11 avril 2024, les DG ici connaissent quelque chose. Ils avaient signé un contrat et on avait décaissé en procédure d'urgence 5 369 942 $ pour le compte de la société Sokeriko Alara Bank. Vous avez écrit et vous avez les preuves, président. Où sommes-nous avec cette histoire de l'aéroport de Kavumu, président? C'est chez vous aussi qui vous. La population de Sud Kivu te regarde, président. Ce monsieur ne mérite pas sa place, même s'il est le nôtre. Honorable président, s'il vous plaît, président, je pense, si nous sommes là pour couvrir des bêtises, parce que nous sommes d'une même famille politique, on n'est pas là pour aider ce pays. Ce monsieur doit partir. J'invite honorable Missare. Merci. Il fait partie ce monsieur. Merci, président. Merci. On vient de donner un peu d'argent là. Voilà. Ceux qui veulent cotiser pour trésor, les gens ont l'argent, c'est ça. Honorable député, chers collègues, nous voici arrivés à la fin des interventions. Assainissement ya ville province ya Kinshasa sengebo bake bakonzi ya Raskin bazali ko mobiliser ba troupe na yango balobi Kinshasa ezobonga ezali ndoto te kasi il faut comme réalité. Mbote la bino nga kombo nanga fils Mukoko. Kombo nanga fils Mukoko. Naza DGA na Raskin. Dangai nde na landi DGI. Tozolinga vraiment to lancer au babengi misala ya salubrité ya solo. Eza boyete. Toza besoin ya ba déplacer des problèmes te. C'est-à-dire moto ya kombi tel na droite azwango abwaki na caniveau. Toza besoin ba toile. Toza besoin ya batu o ba osala musala na tongo bamoni Kinshasa propre. Pona bato nga na recrutati nasina loba eke mwa mukie oyo epesamaka po ezala na motuya tokokanga ngo pendant 1 mois po mutu soki bafuti ye atika ata na mwa souvenir ebele ya batu ba peuple congolais viva ebele ya batu ba na mwa désespoir pour na nde misala ebandaki kosala. Mais je vous assure que na kozala syndicat na bino parce que domaine ya technique eza domaine nga na zo
nombre ekobakisama lisusu parce que ville eza monene donc nombre ekobakisama mais na moment on a besoin il y a 160 personnes ekomata mosala esalama na discipline mpe na boni bino mo boomona niveau ville ya sali donc leo tobanda na Gombe to renforcer bino na bato misusu suwe na biso eza nini bacommune neti ya commune ya Gombe commune ya Lingwala mpona kodimine coût ya transport bato bakozala recruter na bacommune wana donc tosala mosala ekosimba na cadre ke ville te mpona bato mosusu oyo na bazwi bagile te deke deja oya topesa bango bagile ye mpe ye wana ye deja akendaki koprepare yango elo na ngai napesa bino message boyebaki lere bozosala mosala il y aura des gens oyo babanda kosurveiller bino il y aura aussi des gens mwa respect ezala mosala ekei liboso parce que toye awa te mpo toeshue toyende mokonzi ya ville Daniel Bumba amona quand même que le trio ya Ig fils Mukoko na Mameden baosala mosala. Merci beaucoup. Na commune ya Kinshasa ba oyo bayebi avenue Dima bayeba kezalaka lisusu neta wana te po ezali kolata lele ya sika Fiston Pero reportage. Abandonné na triste peu propre sort na yango depuis bane ebele avenue Dima na commune ya Kinshasa ezali kolata lele ya sika ba travaux ya réhabilitation ezali kobeta makitoko avec impact pe idéologie ndenge kaka bozali komona boye avec 700 mètres na moulayi sur 7,8 mètres na munene avenue Dima ezali kolonge wenze ya somba zigida esangisi ba avenue Luambo Makedi pe Kasavubu motif ya satisfaction pour la population. Ouais, en tout cas merci na chef de l'État na gouvernement provincial na ndenge a lancé l'activité à réhabilitation à presque na biso à Dima précisément Zigida. En tout cas biso ba natif ya commune ya Kinshasa to sepeli mingi na ba œuvre ezo salema ba kaniveau tongami ma ambiance ezo salema évolution peso kenel bien na sepeli makasi. Ah to sepeli penza en tout cas to sepeli ba bon sélection nzela po umeli na mabe penza siko ndenge komi boye penza en tout cas sinon to sepeli penza en tout cas to kumisi nzambe pa to sufi makasi awa to bane ko bana ka liboso ya mai to bani boye na bato bazokota ndenge za wende bakiye bakomo kima biso donc ba lopango muso komo bukana ale za ko nzela ko te za kite to monika na mito yo papa akokiseli biso makambo pa to monike Dima ezobonga makadamu ebani kokota yango toza ya kosepela makasi ya ke soki tokomi ndenge wana tokosufi su te pa tosufi makasi bakomesa mosusu bakimi awa bakoma kote aéroport ya Bokasa kuna awa moto wana babengaka bidiba mai oyo beteza osiko na minute oyo tomoni ke vi ya malamu ekoteli biso. Oui, en tout cas personnellement lokolo nga naza awa ndenge nazomona banini oyo pamba te natambola mpe na mikili misusu namona bisiko ezali terrain marécageuse badame boye na couche ya béton. En tout cas je suis complètement content et puis je sais que l'histoire restera à son nom pour ce genre de travail qu'il est en train d'effectuer dans notre pays. Vraiment. Merci. Pour moi, je dirais que tout ce qui va se passer, mais au centre-ville à Kinshasa, c'est la première fois. Bon, en tout cas, vous voyez bien, si l'État doit charger en Mboka, on a bon ça avec Dima Oyo, en tout cas, tu ne peux pas beaucoup. Motivation, la chef de l'État, le gouvernement, en plus, la compagnie de Bossa Msala,
basaba mema wana avant. Population esepeli penza makasi po banyokwama mingi likolo ya nzela oyo, surtout ba commerçant bango nde balela po ba client na bango ebele balengaka lisusu kozwa nzela oyo te po ebebaki makasi. Papa napesi bango merci mingi nde bazobongisa banzela na biso po nzela oyo ezaki nzela poto sikodile yoko koma ebebi tobanda kolelela mingi tiko bazwi penja décision ya kobongisa yango mpo na ngai nasepeli makasi, nasepeli penja po tala kaka eza aveni na biso na pokwa tomerape libanda tosakana na bana tomata tokita. Bon, il faut bâtir la biso pe ba projecteur quoi. Nzela moko présidentiel pour la nini bato nyonso baposition baya kosala wenje kaka na zigida mais soki eza ya kokufa moyen baya kokota awa eza te. Il faut basala biso soin donc nasepeli vraiment courage merci na président na biso akaniseli biso ki sasa il faut ezonga mpona omoni tous les 4 quoi baketi bokasa babandi déjà soki boyoka embouteillage ya motema soki bazobongisa bozala penya na esengo bazobongisa biso banzela po tozala bien toteka bien bana baleka bake classe bien donc kitoko makasi. En tout cas ya koloba mingi eza te mais onga na moni vraiment en tout cas ndenge ngai na komi na age oyo nzela oyo ya dima na foiso ezalelaki na ndenge esalema depuis époque ya Belge. En tout cas bato bazalaki na ba 18 ans awa basalaki ata eloko te. Mais nzambe oyo vraiment ya Chilombo oyo akumisaki po Fatia za la président ya mboka mwana mboka musala kitoko Daniel Bumba tozopesaka nguya longoni ya mingi ndenge vraiment nzambe azokanisa bwanya azolota vraiment Congo ndenge ezalekitala Congo ndenge ezofinga masalite pasi songolo mais awa vraiment dime ezalaki salite mais so totali libulu ezalaki kuna libulu mususu ezalaki kuna donc lokola libulu amanzengele mais lelo libulu wana ekangami nzela yango pe tozomona béton vraiment ezosalema musala kitoko vraiment na Daniel Bumba nzambe aumela avandisa na ngwende na kiti nende ngavandi wana vraiment eza mama nzambe merci pena na tusepeli na ndenge gouverneur na biso aloti nzela na grâce ya président Fachi Béton tonyokamaki ekomaki pena ba mama po baya wenze bakota mituka ekomaki pena kutuka pasi baza na posa baya wenzo bakosomba biloko me baza na nzela bakoleka te bakoma kotika mituka misika mona bakokota makolo mo bapotopoto bamai bazodeklare ndenge nini mboka na biso ka dima awa nzela tokokota mituka oyo tozwilaka bambongo me na grâce oyo nzambe asali ke nzela lelo baloti yango ke lelo dima ti banda prince kasavubu ti bokasa ezosalama. Na remercier gouverneur Daniel Bumba na ndenge oyo asali mpona mboka banzela nyonso kaka dima te banzela oyo nyonso ezali oyo ebukani fo misala nyonso esalama mpo mboka ekende malamu tozwa mpe moye ya bato na biso bayaka bamama bazoteka na pasi moto akoya kosomba mituka ezalaka mona etelemi mama kitisi na mutuka ye asombi biloko mwa litungulu mwa pilipili mwa fufu na mituka ezalaka su te na tomoni yango sikoyo ke nzambe ndenge asali grâce ke dimasi kezongi. Napesi mokonzi na ngai merci ndenge akaniseli biso mpona kobongisela biso nzela ya dima nasepeli makasi napesi ye merci ebele ndenge akaniseli biso tosepeli makasi ndenge babongiseli biso nzela eloko tozomona ya pasi eumeli mpona kobongisa mais eza mpe faute na bango te bazokutana na mikakatano ebele ya bamai soki babwaki bamwelo babwaki bakayasi mosusu ntango bozonyata bozoyoka mabele ezodenda c'est-à-dire mai eza na se bakozongela lisusu esika wana yango wana esali lokola eumeli mais tosepeli quand même ndenge bakanisi biso bakanisi biso tozoloba ke à la longue nzela ekobonga tokoteka tozoregrete te mais tozosepela ndenge quand même bourgmestre akanisi biso tozosenga akanisa mpe banzela mosusu po soki banzela baaxe mosusu ekomi libre bambouteillage mpe ekosila mpe baclient bakobanda kokota tokozala mpe bien. Ah oui, boende ezalaka esengeli na bakonzi baabwaka mpe misu na banzela misusu ya Kinshasa po Kinshasa ekomi penza
impraticable na banzela na yango. Ekeyo. Eza possible gérer compte na yo na maboko ceux qui osali confiance na Freeland First Bank CD à travers application na bango eFirst. Boye imalamu na eFirst moko ya application web ya Freeland First Bank CD. Aux clients Freeland First Bank CD, vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topeli sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Freeland First Bank oyo izwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo pour okota bongo na kati ya application web na yo. Ozali na makoki ya consulter solde de compte na yo, okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo, to pe lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire, to pe lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te, ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo, to pe lisusu état ya crédit na yo, ya kosala demande ya chéquier na yo, pe makambo ebele. Na eFirst, gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Freeland First Bank, the pact with success. Présence ya Joseph Kabila na Goma esengeli baki évêque Pascal Mukuna asalelié mubange na prière bolanda élément oyo image sans commentaire. Na ko sambela te nkolo sanke na senga yo likambo. Na muri na États-Unis d'Amérique. Obama Longwe. Tout le monde va Jimmy Carter. Tout le monde va président Ebele. Na simana bango ba yeko réclamer te bacha moto na États-Unis. Tout le monde en Afrique du Sud mbeki. Alors bakata iloko moko te ya beaucoup d'Afrique du Sud. Même en Nigeria. Bakonzi baza kuna. Boni awa ifeza la ngambo. Oso longwe oza kusoba décision na munoko na yo ya kusala. Présence ya mukonzo ya kale na Goma tozomo na zile ko genanzilia ko balkanize mboka. Nkolo sikoyi yo contrôle la milimu ya bata. Pourquoi pas otreye na kimia? Tande loboko Congo ezaba congolais. Mukolo ya lelo. Moi si ya Pilato adala kate oturumante butu mobimba. Jusqu'à ce que na tongo mobile ya sokoli maboko. Alobi makambo moto na okotete. Tozo sala lusambu oy ba nyonso basangani na Goma partout na makanisa mabe bimela bango na ndoto na sapongi na bango nyonga bango le tongo ezotana bamona kaka muto azokima ye moko uzana makoki wana sala yango na kombo na Yesu. Sécurité publique et la police a sali musala munene na commune ya Njili quartier 3 4 P5 bakangi bakuluna Jordan Kanza pona ba détail. Ozalaka na commune ya Njili botala bilongi oyo malamu bana mibali oyo bozali komona bazali ba véritable kuluna oyo ba terroriza ba population ya ba quartier 3 4 P5 kasi tellement badoléance ya population elekaki nde ba élément ya la police nationale congolaise, plus précisément ya sécurité publique en charge ya ville province ya Kinshasa oyo kumba makana le colonel Faustin P chargé des opérations na yango, l'attaquant de Pointe le major Rémi Kanza mal à l'aise et quitté la bango na terrain
ti baye kocha maboko na quelques-uns. Alvi pe oui na ndimi na melaka diamba. Botika na yebisa bino ke la police asalaki musala moko remarquable oyo esepelisaki makasi population ya ba quartier 3, 4, P5 na commune ya Njili. Ovai na Maduda, leki ya Caleb. Johnny, oyebi ke yo ozo terroriser secteur ya Maduda, tina kimwenza. Johnny oyo batu bazolela ya nyonso Johnny. Makanga yo combien de fois? Yo ba uti kanga. Bala moko ba uti ko kanga yo ba libera yo. Ba uti ko kanga ba libera yo. Lelo siko ko na maboko na biso. Bosa na vie. Bosana. Manis ofandi wapi? Manis bakato bopo bana. Baba na DSC bwana. Bwana bunda kuluna. Ya bakata yo. Sko Manix. Uka kusa kuna te point. Baba depuis na uta voyage ni ya bwana tikana. Mais ba tu zela biso ba benyi biso na ozana quartier. On a quartier on a quartier 3. Ozo boto ba tubiloko na ba papa ba biboki na ye. Baba Jésus devant lui. Mani soro ba bato bakata kiyo. Bakata na yebi ba. Comment va nani wana? Comment va nani? Bakombo na o bakata bakombo na na yeba timbe so na mbuso ko na mundi bango bona la kete ya. Bongo siko yo basi yo zaki na bango bunda na bango ba ki banene mane. Na kana yo pe bato bunda bango kuna ba ki banene mane. Je bakata nga tutaka bunda tutaka ko personnellement ko. Comment on est? Mais vous vendez up? Mobi na quartier ni. Comme qui n'est bien comme on est. Merveille. Obe qui n'est bien comme on est ici. Merveille. Oyebi yo. Usalaka na manase et qui mona manase. Kasi tena binote yoka bisio yoka bisao. Mais photo na yo na manase na sana ngo. Yo na manase yo. Kasi tena bi o malembe. Na lobi boye. Tala yo photo na ba kulu na risi. Manase za grand pousto aboto ba tubiloko. Yo malembe yoka. Combien de fois bito mondo na manase bozana moto bozo yiba. Combien de fois? Habite oyo photo na manase te. Kasi na tuni yoka la tuni yoka. Manase musanya sala. Na salaka. Manase musala asala oyo musolo bamuko. Nabi musani manase asalaka. Manase po bakanga kanga mo papa komisa asala nganga nganga kustua. Siko nabi oka manasa nani? Aso kustua. Siko yo photo siko ne photo kangisi photo na manase boy. O tie des doigts. Yo na manase za grand postua to bota mamo bo $500,000. Baso luka minute akimi pana bango asa super na bango te. Na yo na manase yo. Photo kala mukonzi photo kala. To za ba photo belé yo na manase ki na bino comme écrit récit. Masa comme le nom. Ngolo bana ozela. Ovandi wapi? Na fani na nji. Oyebi Wa Oyebi manase? Namba. Oyebi peso fani wana baza récit fana wana. Namba. Quartier ba benga ngo komoni. Ah oui, Boende Zalaka, félicitations. Na les fils de la promesse, le major Rémi Kanza Malalaise, l'attaquant de Pointe-Po na Kinshasa, sécurité publique. Moussala Ezali Komonana avec un pacte paix idéologie. Boende Zalaka. Keyo. Moko na landi ya boki na tina mai, c'est normal. Tosi bango. Bango. Nina wasi la raté, Mag FM mokola lelo komi na suka, merci. Pour la confiance et fidélité, vous sepela qui na ba image, vous pesa merci na Tora Sati Wazalaki, na sima caméra, régie finale et simba maki na misapi ya wolo ya gelor mu ya bamata, baki tora balokala mabele ndenge kaka na ipsa rabino fils manibo ika machine na préféré.